na condition moko il faut bozonga mboka Kinshasa eza pasi. Ah oui, tozonga mboka ata sikoyo kutu. Mama bandeko bazopesa nga 3 pine yo. Ozokoma na restaurant. Tozokende mboka. Tozozonga mboka tobande la vie à sika. Ah, na bayaki déjà Kinshasa oyo tokende na biso. Mboka ezomanke nga makasi. Kinshasa kaka moi na nzala. Ah, papa kwamba ti lelo na olela $2500 nanga. Mama Flora Bokei wapi? Ah, tokei matanga na mboka après tozongi Europe. Nzambe. Potika la malamu biso tokei. Toroki kinte moi moyen te Europe boyete. Ah, Mama Flora za rappel ata vérité likambu nini? Afe na zongi mboka nanga. Ah, bo manke nga makasi. Europe malili moyen te na kokite. Ah, Yesu. Ah, no lingaka nde makasi boye. Malgré nyonso na salaka bino. Mama Flora star ya mboko yo. Boye malamu lisusu na mboka. Na lambeli bino. Ah, merci mingi to sepeli. Oh, Mama Flora akabaka te. Ngai yeyo nakabite. Ah. Mama Flora okabaka na yo makasi.